4e jour. Nazana tosali 4e jour. Bonga na lia kananga te. Siko na lembi na moni boko tanga na lopango na kepema. Babi okokota te na lopango. Na lamuki nde basali pe prière wana ti na komi mwa bien. Na telemi pe mwa bien. Mais chaleur rezo continue. Et comme il lobby 5e jour nde na kweyaki. Si continue na za iso côté nini. Nde ba yebsinga ozozonga. To komi na roi Baudouin. Ngai nazo mi yebate. Mais na moni naza na kati kuna. Kana porte côté tozo kota. Nga na kati ya esprit kuna. Na moni ka moto amukuse bo. Moto mo amukuse na porte. Po, luka po. Nde ake kozwa po. Aye na po. Mbala moko to sali a pepe inéditali bume bandi ko beta pou pou pou. Na bina yoki posa ko sumba. Nde ba yepsinga ke sumba ka na po. Pondu. Noir. Donc on dirait makala moto batuti et ça les net poto oye ça la frein mafuta frein ele la makila. Ba mela tele ba kopo bo mela. Ba mela na mitu ya ba serviteur de Dieu c'est ba samu sabino. Ah botine la biso moto. Tala mutu no mela nango. Ah otine la nga makila. Tala mutu no mela nango makila. Omoni mama Deborah. Porte na yebsa yo ke na tel so porte moko asuka. Tala porte ngo yango. Omoni mitu abato. Tala yo moko na miso mibale. Tala lisusu. Nga pe na tali. No kinza malobi mama Deborah so yeba bato pe na kati na bière. Basali anza mebele bango. Mitu abato. Bene meto bongo la mitema. To sale la nzambe na aventure te. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien Pamboli oye mona na katembeni mama kantelobi Kolabye mapapu masope mafuta Toko kesikana longo na nzambu oyo mabenga na makomi Shalom bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes. La princesse de l'Éternel, je vous aime bien de l'amour de Christ. Que la paix de notre roi soit avec nous. Nous sommes dans cette émission témoignage. Je sais que ça fait bail, on est là, il n'y a pas de souci. Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avec Maman Deborah, nous continuons ce 3e partie. Donc, il y a un premier épisode, il y a témoignage naïe, accompagné toujours avec l'apôtre Michael. Un des témoignages à Souka, parce que le Lezali, 3e partie. Si c'est déjà 2e partie, 3e partie, il y a témoignage naïe, mais premier épisode. Lorsqu'Akoufa qui est sous pour la 3e fois, a un autre clôturé témoignage plutôt que dans ma cambotali, l'Apocalypse, a interprété, mes frères, je ne sais pas qui est. Mais Régie va nous balancer un élément et on se retrouve tout juste après. Régie avant. Allez, Katela. Yambalo ya taba pasteur bakokata. Yambalo ya taba ministre bakokata. Okay, look at what I'm doing.
nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa on y va allez katela allez tozozonga tikela katela nazozonga s'il vous plaît tikatela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini ale bakezwa ye lisusu baye apoti mikala na ye na nsima bazosambela ke tosambelaka na langue o tala aventure moto kopamela milimo te bosambela na langue nga a place wana eza apotre mikala koloba pese nga bato nazalaki oyemba lisu te nde apotre mikala atomboki moto akofi boye bosambela na langue awa topamela nde bademon tozopamela bademon ndenge nini bokosambela na langue bosambela na langue nini donc ere bana bamonika na olamuka te nde bakebenga apotre mama akufi apotre mbango ere apotre azolela noluka vwane musika ere apotre azobela yasabi vraiment ozokufa yo moto omemanga kote oyo nga nakosuka wapi nazoyoka voix ya Mikael musika soki mpe nazalaka kote nini nazoyoka musika penza voix ya Mikael te mbala moko te na okende kote na ke nde namoni lopango moko ya monene tokomi na porte ere nakomi na porte namoni baange mo bayebisinga tala Mikael aobengo na nsima ntango na yo ekoki te kote oyo kombo na yo eza te okota te ye ngabi nalembi nzela te oye ngomba nalembi ngomba nazomata ngomba nalembi na nga naliaka pe te lelo toza na 4e jour tosali 4e jour bonga naliaka na nga te sikoyo nalembi namoni bokota nga na lopango nakepema babi okokota te na lopango oyo ntango na yo ekoki te basali yo mabe ntango na yo ekoki te ozozonga yoka Mikael azolela na yoka voix musika mena oyoka wana voix ka ya Mikael voix na bano oyoka eza Mikael bazo na oyeba Mikael babi yoka Mikael obengo kezonga Mikael obengo kezonga nzoka ne koto Mikael azoganga ya sabi ozokufa ndeni otika nga na nani azoganga nga pene oyoka musika ondire nazali so kote nini nde bayebisinga ozozonga na mbala moko pe pasteur moko azaka na mangengenge siko pasteur wana bayebisi ye kuna kende rapi mama de boaza na poison na nzoto efo akufu yo kendo sale prière pamela ye zwa huile d'olive tia na mai melisa ye na force nde pasteur wana pe aye akuta na bapote Mikael basali prière basali nde nzambe asalaki na ekolamuka ere na lamuki nde basali pe prière wana tina komi mwa bien na telemi pe mwa bien mais chaleur ezo continue ekomi lobi 5e jour nde na kweyaki ere na kwe lisusu ale bakezwa baketala apotre Mikael azaki so ake musala apotre Mikael azate bakezwa kama mbilu mwana nanga pe mulimo ona uta kikwita nazaka epa na ye nde bakezwa ye nga nazomi ye bapete na kwe lisu na sali rechite nde bakenda ekoluka voiture ere baluki voiture express bakotisinga nde bato mosusu bayebisi bango ke te bomeme na roi Baudouin eza na badokter moko bawuti poto badokter wana bazotraite poison bien nde bazwaki nga mpe batie nga na motuka wana nga nazomiyeba te
ba memingati na roi Baudouin to komi na roi Baudouin ngai nazo mi yebate mais na moni naza na kati kuna kana porte côté tozo kota nga na kati ya esprit kuna na moni ka moto amukuse bo moto mo amukuse na porte ate maboko bo azo ya ko yambanga bon donc nga no mono ndire nzoka nde motu ke kangi bakezwa mbetu wana o batiaka batu batenga mais na vision wana no mi mona nazotambola makolo naza na mbetu te nde baye ko expliquer ngate yo tambola na makolo te batia déjà na mbetu batenga na kati ya mbetu wana batenga na kati ya mbetu menga no mona nazokene makolo nazomi mona no kene makolo komi na porte ka moto amokusa ayepo ayambanga na porte a lopango ya roi Baudouin na okifo elobi ko yamba moto wana te aza demo alinga bomayo nde na dévier moto wango na dévier nde bakena ngape bameminga kuna na salle d'urgence babandi ko traiter bazui ba makila baketala babandi contre baleki mbango baleki mbango esili na ki kolamuka na lamuki nde na tuni batu nazaki na ba na bi bomonaki moto amukuse na porte alingaka nganga babite to monaki moto amukuse te nde to koti nde na mbala moko pe babandi ko traiter nga te après lobi nango batuninga yebisa biso biloko asuka ba docteur rango batuninga biloko asuka liaki ezani est-ce que bana ole osali combien de jours nabi lelo 6e jour babi est-ce que olia lisusu nabi te bile asuka na liaki pondu wana ti lelo na liaka te na yoka nzala te babi osumbaka nabi te na sumba pe te est-ce que motoke bima nabi te motoki pe zate ka chaleur babi bongo nde baye na kisi moko wana baye na 5 litres en mai batie kisi yango na kati babi melaka mayo mela mai ngape na komo melango na meli après baye batindi mwana nga molimo ya mama melu babi keno zwa po luka po nde akeko zwa po aye na po mbala moko to sali a pepe idne ditali bume bani ko beta pu na bina yoki posa ko sumba nde ba yepsi nga ke sumba ka na po na sumbi na sumbi bula liboso ekwe pu ya boye en tout cas ba minganga to finga bango te ebi ba minga batia maboko penza balati ba gant batia maboko na sel batali babimisi yango boule ya noir lokola makala moto donc est formé à boule bato mole yango balongoli yango alembala mo boule wana elongwe on dirait loko mo ezaki corps bakolanga mbala mo ne oki corps pou mbala moko na bien na sali diare babi sumba na sali dia na silisi babi osisi na bien telema na telemi batie mabobo ponduka on aliaki batuninga oliaki nini na bi pondu noir donc on dirait makala moto batuti et sali net poto o esalaka frein mafuta frein de comme noir wana donc bongo bimana ni bomonanga babi pesa komwa moto o apesa yo pondu oyo moto oyo aza moto ba okanga na taliti lelo pe na pesa te lelo na pesa te ba poto ni kalo ba no ba pesa ka komo wana yo na boya bon nzambe wana kanisa ngate vraiment na bi na ko pesa te eza chemin oyo nzambe alekisinga na ko pesa komo te menini na monaki avant na lamuka namoni tokei nano namoni 2 soldats baye na convocation kuna ba tombola nga tokei hôpital mais nzoka ndenza ba hotel sanga makamo namoni 2 soldats baye na convocation baye ko pesama na bi convocation anini likamoni babi explication liboso nde tozwi nzela
toke tokomi na mboka moko boy et tokomi na mboka wana na moni pe mboka batonga bandaku nde bameminga na ndaku moko boy bameminga na moni pe mokonzi na bango avandi nde alobi wapi convocation bapesaki yo nazwi pe napesi ye abi oyebi baye kofunda yo kote oyo oza na niongo ya bato nabi niongo nga zwa niongo te abi ozwa niongo te nga abi te abi lelo tozokata mutu tozoboma yo awa explication eza te mpo na yo nabi nga naza na niongo ya mutu te nga nazwa pe eloko ya mutu te sikoyo ye moto wango alobi mokonzi na bango wango abengi secrétaire na ye abi omoni lelo tozokata mutu tia milangi pre okotisa makila na ye mais avant tokata mutu tozosala cérémonie na biso ndenge basala nga pe nozelaka na bi soki bokatanga mutu na likambo nini niongo yango eza nini oyo nakofuta te soki naza na niongo oyebisa nga na futa siko niongo yango nini babi explication eza te nde mokonzi na bango wana asengi buku asengi na secrétaire yaka na buku oyo batala ye azoloba ke asala eloko te boya na buku totala nde baye na buku moko boya monene bakomi yango 666 ele baye na buku yango nde bafongoli buku namoni mokonzi na bango abani kotala azotala abi komo nonani nabi ebongo kombo botie na convocation eza ngati bino botie kiato na sanza de boa sabine eza komo nanga si luka ya lokuna baluka komo nanga bamona te komo na buku wana eza te do batali batababi mais ye ayaka opesa rapport awa ke aza ba problème ebele oyo azosalaka bato mais ndeni komo na buku na biso eza te batali kombo eza te babi kombo eza te ya lobi bomoni na mibeko na biso bandeko bolanda place au bien na mibeko na biso soki kombo na yo na buku na biso eza te tokoboma yo te toboma mutu so kombo ekoti buku bo yo bapesi rapport na yo mingi awo balobi kombo na eza na buku me natali na buku kombo na eza te wana moye toboma yo te pese so tomeki koboma yo baange bakobima sikoyo tokoboma yo ndenge nini kombo na buku eza te kabi sikoyo buku yango eza ya nini babi kombo na yo eza te na biso yo moto ayaka ofunda nga nani babi oza na niongo ya mingi wapi niongo yango nde bazwi nga nde batelemisi nga tozibizwi nzela na kati ya mboka wana oyaka koto nga selo nga na banokanisa bazokebomanga tokomi boye na ndako moko boye bien aimé tosamela nzambe nga na kamwa bato ebele oyoka ngai ata na siliki esani kalukuta na sali oyo ata na sali ekobo esani ero zosilika komona ekoti na buku ya satan ero siliki kolala na lisumu ata mokolo moko te sala confession so osali confession te na minute wana baye kokanga yo kombo ekoti na buku heureusement période yango nga bato nazalaki peka na bamabondeli na nga nosoki okende ka jeune apote Michael mpe obima na ntongo akende bajeune toolela na nzambe nde babimisi biso na église mais soki ezalaka ntango nazala na kanda ntango nazala na lokuta ntango nazala kokosakosa mbe lelo bakatanga na motu na lucifer nga kombo eza te babi kombo no eza te moi mpe tokata motu eza te mais toketalisa yo bato mosusu tokata bango mitu tozwi nzela toke mpe bafongoli porte moko boye bakomi porte de serviteur de Dieu el bafongoli porte ajeje nayoka mawa namona mitu kaka mitu ya bato namoni koto te kaka mitu kapi siko bato yango kaka mitu siko wapi mibima na bango wakaka mitu ndenge nini
moto ango alobi ke omoni bato eza bato o baloba basambela nzambe me bazwa kokota na kanga na nga bato omona basambela nzambe basambeli oli batikala bango na kanga nzambe te bayebi ke nga na reconnaître ya nzambe aboyanga me bango bazwa kolanda nga napesa bango bakisi napesa bango baonction napesa bango midela koyemba siko na temps wana nazopesa ye mokolo azokufwa nzambe akozwa ye te nga moto nozwa ye kote ase tolia me mitu na bango tosala bakopo namoni mpe mitu mosusu basali deja bagobele mitu mosusu bato mosusu baobanda mpe kosala bagobele namona mpe motu ya mosali na nzambe moko nga nayebia nakoloba te parce que pour nous le mona muta musala nzambe we fa baka na oloba te na mona ka te komela nga na yeba ngai moko te ngai moko ka mutu to continue na ni nani akoyeba ni evangeli na sima to continue te yo na mona mutu penza mosali na nzambe ayeba na tia mosali na nzambe mutu na ye mutu penza mutu lisi faire to mona na libandi lisi faire to bole mutu ango alakisi oyebi moto nabi oyo mosala nzambe monene akufana banene nini wa me oyo mosala nzambe monene ndeni naza kote oyo babi ya Kongo awa Kongo Kinshasa oyo balobi na nga boye Mikael naza wana yebi omonta ose oyo lo ba pasteur Mikael akoma ka pona yeba akoma te pona yeba te to sisana sikoyo nabi moto adie oyo asaleli nzambe mingi motu na ye kote nini babi omoni moto azaki kote osalela nzambe kote osalela biso ayeba na biso asengi bakisi topesi ye bakisi tobongisi voix na ye tobongisi makambo na ye me ye moto aliboso otina biso moto nayebi atina biso moto fe nde tosilikaki tolobi comme azotina biso moto eboka ye ote tosilisa tokena ndenge biso topesi ye pouvoir na biso ye azalaka bien na kar na ye tobenga ye pete omoni ye tobenga ye pete kutu tobana obanga ye biso tobanga bino makasi me eza bino nde boolongwa na kar na bino boye na kar na nga biso tobana obanga ye makasi me na mbala moko tomoni aye epa na biso ke tobakisele ngenge biso mpe tobakisele nini bangenge akomi na onction akomi na puissance akomi na bavoi kitoko bon tokamwe mokolo moko atini na biso liso moto fe likambo na seka yango atindeli biso moto ere atindeli biso moto yango tosilikaki tya moto oyo vraiment oyo totomo ayaki tobenga ye te ye moko ayaki koluka kisi epa na biso topesi ye succès azotindela biso moto ifo toboma ye yango omoni mutu na ye tozosala yango kopa lisi fera mela makila nabi ya solo abi ya solo peza tala mitu babi nyo bamitu nyonso eza basali na nzambe yebisa basali na nzambe babanga nzambe mosali na nzambe wana lisi fera mta nzambe babanga nzambe te wana nzambe abengi nga mama Debora omoni mitu oyo eza mitu ya basali na nzambe nde bayeti yo wana soki bakuta yo mpe komo na buku ya Satan me lelo motu na yo elingi ekota awa basala yango kopo situ ya yo kopo mpenza lisi fere azomela nango me kombo na yo eza te na buku wana moyen bakata yango te puisque nga kote oyo nazoloba bakata ye te aza yanga botaliseka makambo wana me moto akata ete moto asala mabe te moto atouche nzoto na ete na mbala moko alobi omoni bato basalela nzambe na aventure bino bato ebele basalela nzambe na aventure noki fo nzambe ezoloba mama de omoni sala wana kende yebisa na mokili basalela nzambe na aventure te kosangisa nzambe na idole te
kosalisa nzambe na bakisi te, kosalisa nzambe na ikobo te, kosalisa nzambe na kanda te. Erozo sambela nzambe talelaka nzambe. Soki botosi mongonga nzambe, so bola na makamwa nzambe, nzambe opesa bino nyonso bozana ngoposa. Mais so lobi ko ke kota lisu na kan ya Satan, atana kindoki, atana ekobo, atana masanga, atana loleno, atana songi na kotonga, tala place motu na yo ekota. Omoni mitu wana, baso sala ngo ba kopo ya Lucifer, na ba kopo ba principauté ba melela makila. Ba melate na ba kopo bo mela. Ba mela na mitu ya ba serviteur de Dieu, c'est-à-dire ba samu sabino. Ah, botine la biso moto, tala mutu no mela nango. Ah, otine la nga makila, tala mutu no mela nango makila. Omoni mama Deborah. Porte na yebsa yo ke na hotel so porte moko asuka. Tala porte ngo yango. Omoni mitu abato. Tala yo moko na misu mibale. Tala lisusu ngape na tali. Non ki nzamba lobi mama Deborah so yeba bato pe na kati na biye. Basali anza mebele bango. Mitu abato. Bine meto bongo la mitema. To sale la nzambe na aventure te. Nebi bato bele ba lo ba ke nzambe retard pour apesa. Bon, nzambe retard par rapport à nani? Mbongo eza yo. Ata olobi lelo ke na ozwamba na 90 ans. Biloko olia ekotaka na monoko. Ata ozwi mutuka na 70 ans. Okota pe ba omemoka ndenge moko. Et ça lelo côté. Toke lula kan Satan te. Mitu na biso kuna mitu abasala nzambe eza ba kopa Lucifer. To sala nzambe na aventure te. Tala net na église. Ba yininga kana point moko. Pona nini akesa la théologie. Ba aroboto la biso pouvoir. Mais autre na motema na ngape ide wana ezalaka te. Ngape na zalaka na ide te ke un jour na ko boto la pouvoir. Non. Ngai na banoye bakake ndenge ezaboye soki pe atanza batomolinga na kotala ka ministère na nga po nza baloye mutu la mutu aza ministère na ye. Mais tala jalousie. Ba yininga esili na apotre Mikael o aboya ki na Rolando te ba yini yepe. Eza malamu te na kata de église moto na moto nza ba pesa e don na ye. Soko ozana don ya pastoral, o ya zana don ya évangélisation, évangile, o ya zana don ya apôtre, o ya zana don ya prophète, o ya zana don ministère doctorat. Moto na ministère na ye ko yina moninga te. Tika moto na moto asa musalani. Eza mabe makasi. Tokomi kobombana etant ya mbisi ali ya moninga na mbisi. Eza mabe nzaba osepela te. Tozo sala masumu ya mingi. Yango nzaba bi omoni likamo yo. Parti o ya clôturer o. Eza rapona biso ba serviteur de Dieu. O toza na kata ba haine, o toza na kata ba jalousie, o toza na kata ya koyina, o tozo kezwa ba kisi nzaba osepela te. Totika yango à partir à lelo. Merci. To bongo la mitema nanga to yamba Yesu comme Seigneur et Sauveur. Vraiment. To bloquer moninga te o azana ministère. To lula pe ministère a moninga te po moni na moni mama Tiffany akomi na ministère a makasi ngana lula yekete na bo mama Tiffany po ngai na remplacer te. Nzambe moko yebi date o mama Tiffany akokufa. To sala bongo te sepela nzamba zoto mola moninga. Sepela nzambe azo ngalo kama na mokili mama Tiffany. Moto ota mola maputa bibama bango mawe. Ma Tiffany mawe. Ka elamba moko mawe. Mais ma Tiffany akomi na bilamba. Akomi na mituka. Oyoka yepe nini. Akomona. Toko sale mabe. Toko sambwisa ye. Tala. Sambwisanga très bien. Finganga très bien. Koselanga très bien. À moins que oza païen. So oza païen. Nous avons eu que l'homme. Mais so oza mosali na nzambe. Non yebso na koma Jésus-Christ de Nazareth. Tanakata bo pama te komwana. Mutuna yo. Eza kuna. Ba mitu. So ilukuta tuna bandoki. Keli si faire kopone ezani. Luka ndoki mo pese ata mutuka. Luka magicien mo ba kacher. Bato bazaki ndoki ya talent. Pesa ba mituka ata mutuka. Tuna karake pardon yebsanga kopa lisi faire ezani. Ba yebseke mutu ya basali na nzambe. Ba faux serviteur, ba fausse servante.
mitu ezakuna. Bien aimé pour dans lelo, biso to suki si wana. Nebite apôtre Mekae, na makamususu wana parti na lobby, o salama kinde na kwenu o yebate, yepe abetelanga te, yepe alobate babetelanga te so bakanisa ni nebite. Merci. Ye moko akoloba. Nde na pesi bino merci, ndenge bolandi matea o bien aimé. To bandi témoignage à lelo ça fait so 2 mois. Na yebsi bino bien ke biso babengana biso na église. Mais nzamba yebsi biso hein. Il faut to fongola ministère ekola. Tozani na mbongo, tozani na eloko. Nzambe so asungi yo noko contribuer pour na ministère. Po to luka moyen, to luka lopang, to tia ministère. To luka moyen ministère ekola po partout ba yo kasango. Oko contribuer. Numéro nanga eza 081 49 33 98 3. Numéro nanga yango wana 081 49 33 98 3. Contribuer. Moto nyosa za na poso contribuer. Yo contribuer. Nganza ba yebsanga na senga mbongo te. Atande no bonde la bato eza bato ebele na bondeli bazo bika na senga mbongo te. Nzamba lobaki ko senga mbongo te. Mutu na mutu apesa na volonté na ye. Mais pour ko contribuer na ministère, nzamba yebsanga ministère eko kola ka bato bazo yoka liloba. Bango nde bakosunga yo. Bazo sunga yo ministère eko kola. Ozana mbongo, ozana mituka, ozana ba compte belé na banque, peut-être obebisa na hôtel, peut-être obebisa na masanga, peut-être obebisa na ba méthode belé, contribuer na ministère na maman Déborah. Vraiment bato ebele maman ba yebsinga bo yebsa maman Tiffany ba benginga tin Afrique du Sud ba benga ba pays ebele tin Israël ba lobi to so so maman Tiffany te maman Tiffany so to bengi téléphone a yamba bisote yebsa maman Tiffany boye ba papa Pierre na Israël ba frère Ige na Italie ba bengi yo bazo zwa yo te ba maman Liliane na Italie ba maman ebele ba lobi yebsa maman Tiffany boy pardon asale la biso appel batia témoignage na ba langue nyonso ba lembi ba mindele ba otuna bazo loba loba ni siko il faut ba yebsa awa lobi boye nde ba lobi maman Tiffany yebsa ndenga zumu kuma ya likamoy azwa ngoti na suka akota ngona ba langue ebele batu mususu balanda bazana posa ko yoka ngona anglais bazana posa yoka ngona ki portugais bazana posa ba mama onyoso ba bengaki ya ba chrétien ya Afrique bo contribuer toko tsango na ba langue nyonso na Swahili na nini na ba anglais do batu balanda vraiment pona lelo na silisi nzambe apamola bino nzambe apamola batu nyonso ba contribuer tant nyonso pour le ministère oyo batu nyonso ba contribuer na nzela mama Tiffany o baso tina ba offrande nyonso na zwaka apesanga vraiment nzamba pamola bino batu nyonso batineli ga moke ebele nzamba tini apamola bino batu nyonso ba contribuer ndeko pesi mutuka nzambe apambola yo asala mingi lisu na kati na yo ba ser nyonso ba frère nyonso mbongo na bino ekwe na maite mbongo na bino nzambe ayambi yango nzamba pamola bino témoignage lelo to sukisi awa tokokota kaka basema ya apocalypse to na lobi te ke na yebi yango na totalité o na yebi ya moitié nde na ko expliquer bino on nzamba yebsanga tika nzambe na nga pamola bino tika nzamba pamola frère Ige jeune prophète na Italie continue intercession frère Roger na Italie nzamba pamola frère Roger na Angola frère Mise maman Liliane bino nyonso obo contribuer pour na biso nzamba pamola bino puisque to silisi témoignage n'action de grâce na kombo na Yesu Christo amen. Merci, nous sommes arrivés à la fin papa Maï Michael vraiment au sungabiso atana mikolo ezoya. Merci Maman Tiffany. Je crois s'il faut qu'on y a coupé ça les sous moi ba partie essentielle na o maman lobi pour la lelo peut-être na prochaine émission donc nzamba pambola bino na koya ko expliquer par rapport ya mitu ana ndenga mona kina ba réalité ndenge salamaki tant tuzo bonde la era zalaki akufa
Nzamba koka kosunga bino et nzamba mona bino et surtout ba prière na bino, ba conseil na bino, ba remarque na bino et ça vraiment la bienvenue. Nzamba zala na bino, merci. Merci, ciao ciao, que le Seigneur vous bénisse tout le monde. Je vous aime beaucoup, Papa Guy, Nekab, Maman Betty, Nathalie Moussibou, Maman Générale, Maman Fouratabou, ciao ciao. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres la bino, moi, mon kio n'a pas une agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pèse au foutu bon pour partir à Porto bisoto ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pour cela sous mulongo. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Porto bisoto zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Nazali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kobungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe